charme na ye protejaka nga lokola lichombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage titanike kolina na ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour télé fortifiant de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bebe ya moi ekila monene apesaki nga ngumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba nana trouble yo mon amour. Merci Gisele Umba diamant noir. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure Nabino Bogotala, Diamant Noir, Gisele Umba Nabino. Merci à tout le monde. Oh, nous sommes fandi pour Nakolanda, Moussali Nabino, servante Nabino, Gisele Umba. Lelo tozana makambo ya mboka. Lobi lekaki Kabila, bakutana kina président Félix Tshisekedi. Biso ba peuple congolais, basola kinini. Elo konini ezo sala, bakutana parce que y a ça longwe. Donc na ebité nini wana kaka na compte ya deal o bango ba salaki to ebité diamano ra ebité nini basola tout le temps bango mibale tozo benga moko ya balandi moko ya molobeli ya mboka o azali na kati ya Congo Mike Mukebai tozala wana branché to sola nandeko Mike to yeba po bango bazaba député yazali député provincial o ya utai ko bima to tunaye aibisa biso nini zoleka na Congo. Papi les rois carte illimitée, Formula Souka, Vanda Pota l'émission sponsor à Diamant Noir et Bande Kono Bolingaka, Bisso Diamant Noir TV, Boza la brancher, Bobo Sanate ko s'abonner, Nase ya émission, Boza la wana, Tozo Benga Ndeko Mike, Bisso ne surtout, et Longo, merci. Bonjour Ndeko Mike Mukebai, honorable Mike. Oui, papa to bengi yo lelo puisque biso na diaspora ba peuple congolais na banza yo mokoza au courant, tout le monde a se poser ba question pour na lelo déjà tout na boni santé na yo, boni mboka, situation eza actuelle na mboka, boni maloba pa ndeko mai. Ngai nzoto malamu ko la batela ndinga batela ka Congo. Mboka ezokende malamu te. Ozala bokonzi moko wa ekabwani mitumi bale. Ngambo pai na Felix ngambo na Kingakati so lelo bayokani gobi baswani lelo bayokani gobi baswani to ebite so Kongo ko pika ndenge nini bokonzi tango batazongi bokonzi batikale ko yokana te so ba mamboka ndenge nini pati to na ngo yango wana soko tokebo na mibu mitano ekoza mibu mitano ya bure ya pamba Kongo mtukonyo kwama bango be bokonzi ya lengi ya biloko bokonzi pesa ko monite balagisi moko na bango kuna kabutu dikonda punda ako denda cheval kichi o monite mawa pona Congo mawa mais siko to lingi to yeba biso na diaspora awa pourquoi vraiment gouvernement ngo ezobima te tito komi lelo presque 100 jours ezolingi koma bino bozana Congo kuna yango naza koyebisa yo ezabu na banda tokoti magambo ya demokrasia nanu Kongo asubo konja ya mindondo boete bato mibale bakei babi Felix abite ba partenaire sika tango bosali partenariat ya boyokanaki te ekomi Kabila pesi kombo Albert Yuma ya lobi na kotia Albert Yuma te yango wana mboka ekangami na yango na bi na yo Kongo ekonyokwa na mibumi mitano oyo ekonyo kwama sika ya boy Kabila pa bika na moto wana sika mboka to konza boyenge be mboka ekotambwa ndeni tokotambwisa mboka ndenge mboka telemi o makambo Felix asali Congo bakoko bana biso bakotuna kai. Mais vraiment pas si mingi na mitema po peuple congolais no sazolinga yo kaka ni ezolika na Kinshasa likambo tolingi to ba bino ba parlementaire parce que bino lelo bino bobimi na yebi ke yo zaki validé parmi ba oyo ba validaki bango mais totuna ki yote tokene mwamba na mwalo mbango yo na nutango omona sentiment ni zaki nango ko bima lelo député o lobera peuple liboso ya bande comme ça ngai nakendaki na maponomi na bibonga mibale députation provinciale na députation nationale
la députation provinciale babimisi kombo na ngai napesaki matondo mpe nakopesa matondo sika mingi na bango bapondaki ngai na bana Kisasa na bana Kongo mobimba eleki oyo bakotia na moto na ngai na députation nationale bakati nga na encore bato bayibi nga libonga na ngai tata wana Vital Kamerhe na motono oyo moto polele eloko ezanga na kati kombo na ye Molendo Sakombi oyo bayembaka ye na balanga nzembo bayibi ngai libonga na nga bango mibale likambo wana ezali na maboko ya bazuze nakozela bazuze bakata likambo wana nazwaki mingongo koto mwambe na tuku sambo 8070 voix ye moto wana oyo labengaka kamama elingo bababa moto abatele kisumba ye Molendo wana azwaki mingongo ekoki ata koto mibale te azwaki 1813 voix 1813 voix na bato ya Lukunga ndenge bato aleke na Lukunga na bavoi ya moto ye moko oyo te ya kosangisa na liste ya baninga na ye ya parti ngai nazali moto ya mitano moto ya liboso ndeko Eleze moto ya mibale ndeko Jean-Jacques Mamba Olandi te nali moto ya mitano kasi tata wana oyo mosala ekola bapongi ebonga bayimboka bapesa kosala bango mosala ye ayi koyiba ngai yango akokenda kuna kosala eloko te kololaka pongi kosaka bangonji oyo bakongo babaka korofle yango wana akende osala kuna oki ngai nazolanda yo tolanda malamu na ngai nakolika te bazuzi na sembo bakozongisa ngai libonga na ngai yango moni nakoloba mikolo nyonso ye Kamerhe wana na Molendo wana nakoloba na bango mpo bayeba te mbala suka bayibi moto eloko ne eza moke bai nakosukisa moyibi na bango nakolapisa bango moyibi bango mibale yango moni etumba na bango mibale mikolo yango wana mais biso tolandaki yo oui loba nakoyoka wana tolandaki yo tomoni okotisi na baweranson yo komisi kota bamusicien oyo baoya kosala nini nga moko nalandi nakotisi weranson te weranson akoti politique boni so batuninga motuna ya wason nayanola te mpo na nini akeye kosala politique ya candidat maintenant kotuna soki wera ye na assemblée akosepasa musani betaka musique akosa musani te toloba solo non qu'est-ce qu'il va faire? Vous rigolez avec l'avenir de tout un peuple. Qu'est-ce que Wera peut faire à l'Assemblée ou nationale ou qu'est-ce qu'il peut faire? Dites-moi un peu, soyons sérieux. Qu'est-ce qu'il peut faire? Le quoi bobengi yango mboka science loko pamba politique biloko wana na ba Sankara ba komo ya ko sa débat politique to Sankara hein akeya beti matolo yango ba Didi Kinani ba pesa ba zu ba ngombongo te yango ba ya politique Didi Kinani okeyi wa bizwa batu na yo hein bato ba pesa ba mo bazadio Kongolo banani bazaka sute tala omoni tango ba makambo ya we na succès ni kambo tala nanu balanga nzembo na biso okamati jibe okamati kofi okamati we bato ba yembaka so ba yembi bato zomi mwambe ya bato ya miyibi mosamba okukumisaka miyibi kokumisaka bato abenga ba frapper tumboko kokende boyote Zadio Kongo ake na poto asema kama mabe azui alijiba yembele Zadio Zadio siko bana biso batala ndakisa ya kolana na bomo ina bango Zadio Kongolo. Faut arrêter ça. Faut que ce pays change. Nyonso to saka wa nyonso eko sa te boza na mboka monnaie to mboka moke. Vous dites que vous êtes un grand pays. Non, nous ne devons pas nous flatter d'être un grand pays. Biso za frapper. Na moi si na yebi ke mobali nanga frapper na katie bato ba yebi kasi quoi za biloko mokili ba ko kumisa donc on a tué le pays, on a tué le peuple congolais. C'est pas vrai, faut arrêter ça. Balanga nze mo biso bo batuna motuna ya noni na constitution pe aza politicien na ya noni na makaniso ya ngai na kokota ya likamodini ye moto akoti politique na ya noni te na kotuna bato mosuba eko sa ni na politique bakoma osaka na mboka bakoma osaka na Congo boni tolo bate to na yoki bato babengi mwana mwasi ya mbai ngai bazo menacer ye na ba frapper na bandeli yango bino ba frapper makambo ba frapper na bino
nzembo mpona kopesa bana na biso ndakisa mabe baloba ngo bokomenase bomenase tatana te bobenga ngai bomenase nde ngai mwana mwasi bato ana likambo te nakobandela yango mpe bafraper nakotanga na bakombo na bino oyo balanga nzembo bayembaka bino makambo wana esila ete esengeli esila na kongo tokotelemela yango bokobangisa moto te bino bafraper wana bulama na bokonzi obulama tali ya kokanga bino na awa biso tokomi batinda bakokangaka bino moko bokosila bafraper eloko wana osila na kongo bozonyokola bakongomani okosi moto tekisi ndako na ye obimisi misolo ya komi moto pata te ake na liwa baloba te tokoloba yango bozela na koya bakombo na bino oyo bayembaka mpila bozela mpe obangi obangisa moto obangisa nani okobangisa nani obombai na nsima kuya bokoyibaka bokozwaka tsombo bobenga mopanzi sango mpo ngai nalobi epai na ye na bandeli yango nakoya na bakombo na bino bona tala eloko bokosala bokogangaganga pampamba wana. En tout cas, mbasima ndeko na biso Mike Mukeba rotanga bakombo pona Diamant Noir tozaka na liberté d'expression awa tout le monde alobaka nyonso o akanisi pona mboka. En tout cas likamba robanga ndeko Mike ezate pona kotanga soki bandeko bazotambola mabe okotanga ngo. Mais tolito tuna siko bino ba parlementaire lelo eloko ni démarche ni bozo sala pona peuple congolais auprès ya FCC na cash na ndenge mamba yokani kuna pona biso bana mboka tozo tungisa démarche na bino eza nini déjà bobani musala ama ngai na li motindami ya bana mboka na ndenge toyali na assemblée provinciale nga na ali na libonga ya opposition mosala na nga na kosala yango oyo na koloba bayimboka bafungola miso na koyebisa bango oyo Félix abombi na nkuku toko bimisango na mpwasa kuna na assemblée provinciale na kosala musala na ngai ya kosala mibeko pe ya kotia liso likola liso na makambo eteli boyenge bene ya misolo ya bula watali mosala na ngai yango wana mama na biso. Merci Mike poto zoyo bangonga ebele te tolito tuna mutuna ya suka pona bino batu ya lamuka ngana ebike Mike bozaka mingi kota lamuka mais tomoni instabilité koti na lamuka kuna ekomi boye mobulu eza mwa maloba moko mama kobangela lamuka te lamuka eza ya moto te ezali ya katumbi te ya bemba te ya mozito te ya faulu te ya matungulu te ya antipase mbusa nyamwisi te lamuka yali peuple congolais oyo atelemeli bokonzi ya moyibi bokonzi oyo bazwi na nzela ya lokuta oyo alingi kolongwa lamuka akolongwa bendenga ya na pete nyonso oyo yamoni te kotambola na lamuka ya pasi akende pa ya Félix bakabwa mwa bokonzi akenda bao bakei na yabi nkolo sunga bango bakende kobiki pa Félix bapesa bango mwa ndambo ya bokonzi biso toana etumba na biso tokela nango te na suka solo ekotikala kobombana te solo ekopima mekolo ekopima okomona Félix ndenge miso ekotela ye tokokenda na etumba na biso te suka mama oyo alembi apimi biso toana bayimboka oyo batelemaka awa ntango falulu akouta poto ayawa lo moto ya bato wana bayaka wana baza bato ya bemba bato ya katumbi bato ya mukebai to bato ya Diamant Noir bayimboka bana posa ya mbongo wana bato ya moto te soki bamoni obungi nzela bakotika yo oyo akobunga nzela bayimboka bakotika ye. Ah, parce que ya mobulu eza melikambu te malobano ya mwa suka pona lelo tokoyamba lisu ndeko Mike faut toyo kasuma mbozole kama pona lelo mwa maloba ba peuple congolais o bayalandi yo bayoki yo maloba nino koyebisa bango bayimboka bala diaspora botelema na bolingo ya Congo o bonyoko makana malili boko bima libanda pulushi ya poto ko beta bino matalaki pona bolingo ya Congo botelema tokolonga elonga ya pembeni bana Congo esika nyonso zali telema pona Congo bokonzi oyo Kabila ekobomba na nsima ya Félix tokokenda yango te tokosubisa yango bao bana posa okende kopesa Félix makasi bakende kopesa ye ngai na namona te na politiki Félix ye aza alie na Kabila mpe bokomoloba te biso tokosalisa Félix sikokosalisaka Kabila bokendani eza nzela boponi biso bana Congo botelema elonga eyali pembeni elonga eyali pembeni nalobi yango yamba misato elonga ezali pembeni okopesa mutu mbote ndeko Mike te nga
na bwaka mabanga te toyeba ikobwaka mabanga te totuni yango mwa bato bayoki mitema pasi na makambo nyonso olobi na mwa suka esalaka malamu soki mpe toseki ata moke mpo pasi ya mboka yo oyebi mamba kongo ezotungisa motu nyonso matoi na biso eza kaka kuna mpo namoni lelo mu nyonso aza ya kotomba lilingi napesa moto mbote napesi oyo ya ngai elombe boketu wayambo mobongeli ya pepe congolais wayambo esika oyo yali yo na komanda eso na mama didi mabolongo inda oyo nyonso bokosala mpo na congo napesi bino matondo mingi nalobi yango na mongongo makasi mpo oyo bafingaka yo bayeba te oyo osalaka ezali mingi wayambo oyo ya ngai komanda eso mama didi mabolongo einda kola batela bino apesa bino makasi na kokoba na etumba oyo bokokoba nango wayambo okozonga kisasa na yebi si otwana etumba awa okozonga oya na kisasa na mboka na yo na ndenge ya biso bana mboka ya bonsomi oyo tokobundela okozongaka kisasa komilela te nayebi pasi wana na motema kunde etumba ndeko nanga biso mpe tokobundawa matondo mbeli. Merci ndeko Mike tosisa émission. Merci na bino bolandi biso bouti kolanda ndeko Mike wana bolandi makambo nyonso tu alobi pona mboka en tout cas mutu ça a besoin que mboka ezala bien. Mboka etambola na ndenge longo bani mboka ezala penza malamu. Merci na bino oyo bofandaki bozoki batant na bino pona kolanda Mike Mukibai. Merci. Mbala sima torozwa bandeko mususu. Bozala toujours branché. Restez branchés sur Diamant Noir TV. À très bientôt. Diamant, Gisèle Oumba, Gisèle Oumba, Napoli nana ya Diamant, Gisèle Oumba, nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Oumba, Diamant.